Voici notre dimension du Congolais, voici votre agence avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. Bonjour na balandi ya mwana mama TV. Lelo biso wana tokutani na bino na manaka masika to émission ya sika mokoma lelo. Awa esika tozwami na centre de pastoral Lindonge na archevêché ya Kinshasa. Moyambi ya biso to invité ya biso mokoma lelo ezali bongo Abbé Bernard Mimbai. Pour les intimes babengaka ya Bekinke ye toyambi ye azali nani, azali aumônier des jeunes ya archidiocèse ya Kinshasa. Kasi maye tokokabola na ye mokoma lelo tokolobela en général bomoyi ya ba jeune na kati ya archidiocèse ya Kinshasa pe bomoyi ya ba jeune banso ya République démocratique du Congo. Tala maye biso na bino tokokabola bozala branché bolanda biso bande bandeli kino na suka bongo tokoyamba moyambi to pe invité ya biso monsieur l'abbé Bernard Mimbai. Mbote tata ya milimo. Mbote tata Roland. Bonne santé ya ba jeune. Ba jeune baza malam. Ba jeune baza bien. Bazali malam. Baza malam. Pour komikite makambo pe mazali manso malam. Yango wana tolobi baza malam. Présentation kokaki? Bon, oui hein. Nazali Abbé Bernard Mimbai. Topé Abbé Kik Bernard Mimbai. Aumônier diocésain des jeunes, il y a archidiocèse ya Kinshasa, et vicaire, topé sango molandi na paroisse Saint-Alphonse na Matete. Wana mosala ecclesia nanzela ya tata épiscopo à Lokumu, Fridolin cardinal Ambongo, nazali kosala na mikolomi yango wana. Sango Bernard toyebite tobenga yo mwana ya commune ya Mongafula, tobenga yo mwana ya commune ya Kalamu, toto boza mwana paroisse Noé Mawagali, tozali mwana ya paroisse Saint Gabriel, kote wana esaka biso mwa mobolo mwa mingi. Motuna na yo eza motuna ya polémique. Na sala makasi nandima kozala bipai mibale wana po na bandaka vocation ya ngai ndenge tozaka mwa bana bake na botami pe na koli na yolo na lekisi ngonga penza ya bolenge na yolo na commune ya Kalamu pesima tango na koti na likindo eleki mwa mbula mibale misato to komi libota mobimba ekomi na Mongafula nde pai na sengelaki kotia kombo na ngai na paroisse oyo epai baboti bazwami nde yango wana na vandaka na Mongafula te na suka ya cursus na ngai na séminaire pe na komi nganga nzambe lokola nganga nzambe to elenge ya Mongafula ya paroisse Saint-Noé Mawagali. Mbula boni ya bonganga. Le 21 décembre à Boé Mbula Mwambe 8 ans. 8 ans. Oui. Bisengo Mwambe. Bisengo Mwambe. Le 8 béatitude. Oui, le 8 béatitude. Merci mingi na banzi balandi ya mwana mama TV bolandi invité malamu présentation ya ye petango azali na mokumba wana ya kokamba jeunesse yimoko pe azali jeune donc azali na ino na mai na makila mais c'est abe jeunesse congolais to jeunesse to ba en général bilenge na biso ya archidiocèse to ya Congo o tali pe ba jeune lelo boye o kaka sengo o kaka mawa kotala bilenge lelo o tokoloba baza avenir ya lobby. C'est vrai peut-être ba avenir na bango za ya lobby tozali koliki ke bilenge wana bako simba mboka lobby to mokili. Olobi malamu nazako kamba bilenge nazali pe elenge.
nanu na leki étape wana ya bilenge te biso bilenge ya Congo azwika ya Congo pasi pe mawa bilenge ya Congo pasi pe mawa Zambi makambo maike maza koleka makoki kosepelisa moto te soki tozwinda kisa ya baleki na biso lisusu mingi ba oyo ba tozobenga leo bakuluna mboka ebebi ti mboka ebebi po baleki wana boko kati ya bango bamekai mwa moke kokima na mwa simandako na mwa dojo ayekoli ata mwa mouvement moko ye akomisi yango lokola eloko ya kobimela bato na bambeli na balabala basusu mpe aza ne makasi te omwana mpenza mutu nzoto elemba me makasi na ye na arme blanche wana soki asimbeli yo mbeli ntango yo ozoluka obeta ara ya papi yo mbeli wana otika ye na pota na loboko to otika ye na pota na kingo en tout cas bilenge baza ya kotengama mingi d'un côté mais de l'autre côté bilenge mpe oyo baza kosepelisa bazali tozomona na Congo ndenge nini bilenge boko bilenge baza ko émerger autaki na se alandi nzela ne malembe te akomi na ba responsabilité et puis aza kosala yango kitoko wana ezosepelisa mais de façon générale la jeunesse congolaise déçoit un peu makambo malamu eza penza mingi te abekinke totikala na ngambo lobi olakisi etenya yambo olakisi bilenge ndenge baza jeunesse congolaise ndenge bazali komona bakuluna bambeli diamba makambo bele respect na baboti ezali te makambo ndenge na ndenge tant to baba bilenge tolobi na basi na mibali tokokuta bango kote moko yo omonier des jeunes yo zimo kumba ya bilenge tata ya milimo ya bilenge bapesa o yango effort ni bozali kosa po bolongola makambo wana nyonso ya mabe wana biso lokola ecclesia ngai lokola omonier nazali lisu na pe litoi ya tata episcopo ya lokumu nakoki koya na makanisi na nga moko te mpo ya kovandisa yango na kati ya mosala moye naza kosala na kombo na ye tozwi mayele mpe makasi na biso kaka na baorientation oyo tata episcopo na biso apesi alingi te tosalisa bilenge tozonga liboso mpenza nano bilenge ya biso ya katoliko tozonga na bokoko na biso ya bakatoliko olakisa solo te ozali elenge katoliko na mambima ya eklezia katoliko ekosenge yo osala soko tobimi na libanda ya mboka mobimba elenge nyonso tata episkopo ya lokumu aza na susi te bilenge banso bakota na kati ya molongo ya mwango mwa nzambe na devise ya ye omnia omnibus mobimba na banso biso toza kotala bilenge bakatoliko kasi pe toza na bondeko bolamu na bandeko ya baprotestant toza na bondeko bolamu na bandeko ya bamusulman malembe mwa makanisi ndenge eza kosangana tokosangana na bandeko bana banso pour que totala ndenge nini tobunda elongo po ya bolamu ya elenge ya Congo to pe la jeunesse congolaise ingo ba jeunesse congolaise eza penza kokufa so totali to penza bo tango koloba ngambo moko ya malamu ngambo muso ya mabe so topesi ba pourcentage mingi eza na ngambo ya mabe so totali mabe ezu esika mingi ndenge balobaka mbuma mabe na mbuma malamu soko basangisi mwa ndambo wana ya malamu ekozala kaka influencer na mabe pe kopolisa na oyo ya malamu mais mission na biso etinda etozwi na maboko ya bakonzi ba eklezia ezali tomeka kolongola mwa mbuma malamu boko mbuma ya malamu kati ya bilenge pe na lisalisi ya elimo santu tobenda pe basuso baza neti deja mbuma ya kopola moyen ezali olongoli mwa poso ya mabe oyo ya mwa malamu ekomwana kaka tobenda pe bilenge oyo baza malamu baluka kobenda oyo basi bakomi kokota na kati ya libulu po te biso banso tozala sauve Kongo eza na posa ya bilenge kasi bilenge oyo baza na motu eza kosala malamu bilenge oyo baza na personnalité bilenge oyo baza na bomoto ezomona na te oyo moto solo bilenge oyo ya loyenge ya mobulu wana te ya bilenge ya bongo te etumba tokobunda yango wana po te tobimisa ndambo ya bilenge oyo basi batengami bazonga na molongo ya bao bazali malamu ekozala malamu mingi
soki tobimisi comportement bilenge wana soki totali toyebi ekolo na biso ya barégime eleki barégime bongo na bongo eleki soki totali banda 95 kino lelo soki bilenge baose comporte bongo cause nango eza nini eloko nini ezosalaki bilenge ya Congo bazala ndenge wana bamela diamba bitumba bamachete mai toyebaka te yango tokovivre lelo conséquence na yango to mpe ewuteli wapi? Omoni papa Roland makambo oyo tozomona bilenge awa boye ezali na source ya crise sociopolitique source crise socio-économico-politique mboka ezali mabe makambo mamboka makotambola malamu te bilenge soki tolobi socio côté social yebisa ngai bilenge boni baza na mosala bilenge baza na chômage ebele mopanzi mosusu bampaka wana batata bakulutu na biso bangwanzami balingi kotikela ta bilenge esika yango te bilenge basi bazwi retraite na bango pension bilenge ya Congo toloba na soki komona lelo ba déjà ba pension batune ba jeune te ba viré ba jeune ba yo jeune kisambeti balongoli ba jeune mopanzi po bango moko bazala kaka ba jeune basala nini bakomi koluka kobima na bout de tunnel bazoluka na ndenge na bango moko babunda bunda na tambolaka mokolo moko elenge moko amemi ngai na moto tozobenga wewa na nzela mwa likolo moko elekaki tomoni moto moko ya pasi na se asinga papa limbisa ngai nakima nano bango ake asimbisi moto yo simbi ye alabi te naza monganga formation nga na yekoli na kelasi ezali nde ya monganga mais soki okomi na moto ndenge nini na papa na ngai musala eza te na koma wana monganga azokumba moto oyo tozobenga wewa médecin to infirmier médecin ayekoli na kelasi abimi monganga azokumba moto po mosala eza te mopanzi mosusu kuna bilenge boni baza na bandako bakomi changeur na bakoin ya balabala bilenge bakoteka crédit bilenge bakoteka changer mbongo mingi kati na bango batangi kelasi tala kaka ndeni na université jeune batonda na université na G1 wana tala auditoire te na L2 baza ebele mais soki tokomi na vie professionnelle bilenge wana bazomona te poza mosala ekomi il faut zala ndeko ya il faut zala mwana ya il faut ute sika boye te bilenge bazobundana na ndenge na bango yango wana makambo ezotambola malamu te mboka ebongo po bilenge pe bazonga malembe soki bapesi bango mosala na liki te tomona lisusu ba anti valeur na lolenge tozomona lelo te bazozwa mosala bazolia malamu bazobokola mabota na bango baza pe komi bokola malamu makambo ekotambola bien et puis mopanzi ya bapolitique bapoliticien pe baza na base ya destruction massive ya jeunesse congolaise botombola mongongo yango na kati ya ndako nzambe tolobaka yango très bien liloba ya nzambe bakakolaka yango te tokoyebisa tango lo liloba ya nzambe esengi te toloba yango tozongisa yo makanisi likambo nga koloba nalobi te bapolitique bayi politique bazotengamisa bilenge ya kisasa mingi bilenge ya Congo bilenge ya Congo tantôt oyo boye ngai naza na population akozwa wana kaka bilenge basukuna ngai peuple aza nsima na ngai akozwa wana kaka bilenge bilenge loka baza na mosala te papa Roland baza na mosala te oyo balobi yaka ozwa ekoti ozwa soki polo ozwi na 2000 francs yo nana koboya yango oli alexa tan kobeta dame to kobeta kike akokima mbango akamati 2000 wana asali programme asomi mwa mutsambo aluki mwa ekola fufu ale pe alesi mokolo kaka moko soki pe mwa chance ezali azwi mwa mulangi ne ya masanga kuna ameli bayi politique basala makasi naza na injonction kopesa bango te kasi lokola elenge moko ya bilenge bango moko ya bakambi ya bilenge namoni te bapolitiki basunga biso yo za omoni des jeunes na bandi tokoleka likambo soki tokorépondre te tokokota mingi mpe ya na kati te mais serabe likambo ndenge naloba na soki totali ntango Kondo Muze akendaki tozwaki président bajeune trop jeune même lelo mpe toza na président bajeune elingi olobake
bango bakuna ba comprendre te ke bao bazana sima ba baleki na bango ba jeune po bala musa bango nini confrère na yo kutu moko pa za ministre Mata Junior Mata moninga ya kilasi condisciple to tanga na ye na collège Saint-Raphaël esika azali excellence Mangrokoto alanda mwana mama TV to tambola wana Mangrokoto azalaka journaliste ayamba biso pe na émission na ye ya jeudi junior kuna na radio Elikia tozui ba président ya bilenge c'est vrai pona ngai ba président wana bazana bango mabe penza te au départ bazali malam à voir comment est-ce que bazo luka ko s'entourer na moi ba bilenge ezola kisaka bazana sens wana ya ko associer ba jeune na œuvre publique na chose publique na res publica kasi batata oyo bazingi bango batata oyo bazali zonga ya ba président wana ya bilenge bango nde lokwa balingi kolongwa te olingi maje sa balaki lokwa ka kazaka na yo kazaka na ngana ya bango kokokana ndenge nini oya bango utaka ka kuna na sachet babimisi batimba la moko biso bilenge baza kipe biso te batata wana nde bango nde bazopesa toli ebongi te na ba président wana soki ba jeune ba ye ba poussa na pene bango ba kotia bakal c'est ça le Congo malheureusement c'est ça le Congo ba jeune baza na ba organisation ebele soki ba poussani pene ya mokonzi soki ba komi na mokanda wana moto anko akovandela yango soki ba ye ba luka na bango moko bako bomba mokonzi boete bilenge ba kokutana na ete esika wana to bongisa ba président na biso ya bilenge ba bundi oyo baleki na oyo azali bazo bunda tozo mona kasi bezo koma penza te bezo koma tempo ils se sont entourés na bateau baza malamu te malamu mingi te aux aumôniers des jeunes nino yebisa bilenge lelo to tango mona kaloko ngana oto mona kolobi ba couleur ba drapeau couleur politique bana ba sala marche ba sangisi bilenge bo ba kei marche ba sangisi bilenge comme aumônier des jeunes tata milimo ya bilenge ya Congo eza ya chaussée za Kinshasa sitwa na Kinshasa tango mona kande ba ko sakana na bilenge ndengona esaka ondenge nini yo pe lokola elenge lokola tata na bango nazaka na kati ya makanisi oyo tozo baluka nango wana couleur politique moto na moto aza na droit c'est un droit constitutionnellement reconnu moto na moto elenge mokoloto mobange moto na moto aza na droit apona et pas ya lingi kozala kasi nakoloba na bandeko oyo baza kokamba ba parti politique bayeba te bazalaka bilenge to pe baza bilenge tango bango bazalaka bilenge bazotambola na la gomme na balabala bilenge basusu to musu babotamaka te biso to musu to botamaka te to tozalaka me tozali na bana bake ebongo bango bazalelo lobi pe biso bilenge to bilenge basusu to komona boye na boye bakoki kozwa yango basalisa biso po temboka oyo Kongo ekende malamu biso to mema eloko ya malamu na kati ya mboka batika komema biso na kati ya lokoso na bango ya pouvoir lokoso na bango ya mbongo lokoso na bango ya politique ndezo kotia biso bilenge na kati ya mobulu bazo bundisa biso na biso bazo komisa biso banguna biso na biso mbongo bango baza kolia wana eza malamu te bilenge pe bazo yoka biso na ngonga oyo ozala mayele mwana mai yebela komiti kateba mema lokwa mutu moko te oza jeune congolais osengeli kobatela bolenge na yo kolika tete basakana na yo mwa mayele oza nango osengi bwani ya nzambe lokola Salomo ote mosala oza kosala osalela nzambe na yo okambama na yango na lisalisi ya elimo santo moto moko asakana na elenge congolais te au nom de quoi que ce soit te sous quel prétexte que ce soit tolingi bongo te tika elenge pesanga mosala na lakisa o mayele onga na yebi kosala bongo yo juger nga la mosala koluka okabela ngai te opesa ngai eloko po okoma koniatanga wana eza mabe bokono bobe boye ya coronavirus na be yango bokono bobe penza toyebi ndenge totambola nango nayebi te mese ya be bokono boye oyebisa na bilenge ba jeune bokono boye bosili to bosite tant ka balongolaki mesure wana boye bo vie ezonga na normal to monaki o bilenge basali bilenge na yo
basi mibali balalaki libanda balangwaki bozoba ndenge na ndenge bokono ezali to ezali te oyebisa bilenge nini bokono ya covid-19 bosili te bokono bona bozali bajeune comme bakolo bayeba te bokono bona bozali moto na moto atosa bamesure barrière moto na moto ndenge balobi mwa 1 mètre oza na mwa ekenge mwa mosika na moninga olata mwa masque na yo bayebake masque ezali masque ezali masque ezali oti masque na yo oza pe na crème na yo sokoli maboko to ke na mai kuna sokola maboko malamu to tosa biso banso eza mpona bolamu na biso soki lelo moto akufi mpo atosaki te akoke ye moko na cimetière mais eza malamu ebongi malamu te to tosa bokono bosili te soko batiki biso balever mesure ya état d'urgence eza mpo mboka ekangamaki merci na président de la république ndenge ayoki boleli mpe bosenga ya bana Congo mboka ezalaki na pasi mingi mais afongoli po te maladi wana etambola te biso na niveau ya église catholique Senko na ECC tozali na kati ya projet oyo eza kosalisa te tosala sensibilisation po te bato bakongole babosana te maladi wana mazali pe maza koboma moto na moto lokola maladi ntango mosu mpe nzambe akosunga ekosila soki esili nsima na yango bokono bosu bokoki kozala mosala oyo eklezia katolike na eklezia ya protestante ezwi mpo kokoba koyebisa bato te tozala na bokengi moto na moto mibatela mpe abatela moninga na kotosaka bageste barrière banda mois de mars kino lelo tokoki koyeba santé ya commission des jeunes ya archidiocèse na oyo ya Kinshasa na mwa mokuse bozalaki ndenge ni bosa ndenge ni mare tofandi boye banda mois de mars kino lelo osimbi esika yango na mois de mars tokomaka kobongama en tout cas on a mis toutes les batteries en marche pour to sepela rencontre spéciale oyo ezalaka mbala moko na bilenge ya Kisasa na tata episcope na biso ya Lokumu elingaki ozala rencontre ya Yambo na tata cardinal ya Sika tata Fridolin Ambongo bilenge babongamaki lokola penza bilenge ya solo basalaka po te tosepela mokolo mwango kasi ndenge balobaka l'homme dispose l'homme propose et Dieu dispose nzambe nde abongisi eleka ndenge wana mais malgré yango tolali te baactivité na biso eza kokoba mingi penda na ntango ya confinement tokobaki baactivité na nzela ya telefone ya internet tosali bagroupe ndenge na ndenge toza kopesa mateya tozali banganga nzambe basato na commission bongo tozali bango eza malamu mingi oui abbé Jean-Roger Samukini yazali aumônier diocésain adjoint chargé à région apostolique Kin Ouest abbé Olivier Lendo yazali aumônier diocésain adjoint chargé à région apostolique Kin Centre abbé Samukini azali vicaire na paroisse Saint-Cyprien abbé Olivier Lendo azali vicaire na paroisse Saint-Charles Luanga Kin Est tangi loko te na Kin Est tozalaki na frère Apollinaire bongo frère Apollinaire bakonzi ba lingomba baye bapesi mosala mosusu tosolaki na bakonzi bazali kotala boni bapesa biso nganga nzambe topende ko mosusu ya sika donc kuna basana ya bolala Kin Est na minute oyo boye nga moko lokola aumônier diocésain naza kobwaka sulisu mingi mopanzi wana po tolembisa mosala te bandeko babale bakangi na centre na ouest nga na ke kote ya Tchangu po kuna pe bendele ekoya te bongo na banaye koloba ke to banaye kopesa mateya malako na nzela ya bagroupe bilenge pe bazaki na mituna baza kotuna biso moto na moto azopesa biyano tokendaki epai bilenge bazalaki na bamatanga tokendaki epai bilenge bazwaki bazalaki ntango mosusu na mwa fête na confinement mwa mibale misato on est présent epai bilenge bazali po ya koluka te bilenge wana bazala penepene ya Yezu oyo biso tozali ko représenter lokwa banganga nzambe
awa mikolo mizaye koya bakofongola baporte ya ndako nzambe toyebi te na kati ya commission des jeunes to lokola mokambi ya bilenge bokokanisaki baactivité kozonga ndenge nini to message wana ya chef de l'état ezalaki mpenza esengo yambaki yango na esengo ke baactivité ezozonga ti na niveau ya commission na odon so église efongo amelakisi yo mpe baactivité ezongi te oyambaki yango boni toyambi yango na esengo ngai personnellement nasepelaki mpe na yango mingi ezali maloba ya mwana ya Congo ya Yambo président de la République ye mpe topesi ye mangrokoto esika azali na kombo ya bilenge banso ya Kisasa ye moko mpe aza elenge mwana paroisse Saint-Dominique wana il faut koyeba yango alors tozali na kati ya ecclesia église eza structurée nakokisika kopesa nano makanisi te mpo ifo nalekisa yango na nzela ya bakonzi bayeba nini yango tobongisi na mwa ngonga oyo moni eza mobulu mpo kelasi ezozonga na periode oyo tobandaka baactivité na biso ya vacances tokozela nano kelasi yango ya banani kelasi ya bilenge kaka ya 6e na nini na bafinaliste balobi kelasi ezozonga biso tosimbi bongo kelasi ezozonga très bien menga na informe yo ezaka bafinaliste na bano oyo bakosani baomata mpo babanda secondaire machine na biso ya Congo yango wana nzambe asunga Congo mpe na université loko moko te toyete boyo ntango bakopresente balongi toyebi te kuna baauditoire eza ndenge ne toleki na naliki te kobongo te tokoma mikolo wana bakonzi ya mboka kelasi ezozonga na moma ya baactivité na bino ya vacances soki kelasi ezongi tokotala toza na likita na bakambi ya mangomba bagroupe et mouvement des jeunes na mikolo mikoya tokovanda tosola lisanga te topono po ezala te oyo basalaki boye kuna basalaki boye kuna te tokovanda tosangisi makanisi bongo tokena yango epai ya directeur ya centre de pastoral abe Aloïs Konde directeur na biso mbote na ye mbote pa azali kuna tokosoumettre makanisi ya bilenge bongo ye akomema yango na niveau ya archevêché po te bayebisa biso oyo nini tokoki kosimba mpe kosala oyo nini tokoki kotika nyonso kaka na tina te tozala penepene ya Yezu bilenge basanganaka mingi po ya kokolisa bondeko Monsieur Béa na mwana mama TV ngonga na biso pe bandi kokita kasi tobande kosola nayo na banzo komona geste mona kosala nasimbi mutema na ngai bongo oyo eza kati ya mutema na yo ngana kokai kopindola yango te nayebi te nini obombi na kati ya mutema na yo oyo totunaki yo te nayebi te po kosimba mutema na yo merci mingi asi mutema mwangai nini koyebisa bilenge penza na kati ya mutema na yo oyo wuti na kati ya mutema na yo oyo bombaki oyo biso bana mama TV tobimiseli yo te merci mingi na bandi liboso na bilenge ya Congo en général elenge epai ozali omikitisaka te omikakolaka te bakakola pe yo te sala lokola oyekola na kelasi sala lokola oza koyekola mibimisa moto epai yo ozali baanti valeur ekokomisa biso esika moko te mpo mboko ekende liboso tosengeli na mosala bongo yo elenge nga elenge tosala mosala mpe tosambela wana tokozwama ye nzambe abongisi mpo ya biso elenge ya archidiocèse ya Kisasa na bagroupe na bamouvement ndenge na ndenge ecclesia ekoti na confinement te Yezu akoti na confinement te Yezu abeli COVID-19 te tombola lisusu maboko na o likolo tosimba na moto moko lokwa moto moko na likanisi ya omnia omnibus tozala biso banso lisanga moto moko te atika baninga mosika tosimba na lokwa tosimbanaka po te totombola misalami ya commission ya biso ba projet ya commission boyebi yango ebelebele projet ya $1 misa masalemi te kasi projet wana eza kokoba zambi mbongo tokobomba mosolo po te to récupérer yango na mobu moko ya kuna toza na ba projet ebelebele kala mingi te émission pe ya bino bilenge eza kobanda ekozala malamu bozala wana botuna mituna pe bopesa biso topesa bino biyano bibongi po ya bolamu ya biso banso na pesi bino banso mbote mingi pe na benisi bino banso epa bozwabi
Merci mingi Abbé Bernard Mimbai toyambaki ye lelo ye azali bongo aumônier des jeunes ya archidiocèse ya Kinshasa kasi bonganga nzambe ye azali kokamba bilenge tobaki tokoyamba ye na kombo ya bilenge banso ya République démocratique du Congo lokola tobi azanganga nzambe archidiocèse ya Kinshasa aloyebisa ye bino mpe azali bongo sango molandi na paroisse Saint Alphonse na Matete bana Matete bayeba kolanda biso na nzela ya Mama TV totombeli bino esu mokolo molamu tobi mbote na bino bipai bozali nakopesa merci na réalisateur na biso ndeko ya biso Serge tobengaka ye mingi TV16 ye mpe topesi merci na mosamo etozali kosala ndeko wa ngai wa bolingo patron wa ngai Dem Sendaba epai ozali kuna na États-Unis mbote na yo mpe na mosala kitoko eye collaboration kitoko eye tozali kosala ensemble na yo merci mpe na bino banso baye bozalaki branché botala na écran na biso bokomona numéro ya telefone ezali wana soki bokosepela toyamba esomesela be bokopesa makanisi na bino nini tokoki kokabola na ye soki mpe critique ezali tozali kozela yango tokoyamba yango mpenza na esengo merci na bino banso na elobeli to mpe na nzela ya télévision ya bino ezalaki mwana mama Aziza Rola Marie Chamala topie bino merci mpe na basali banso ya centre de pastoral Lindonge mpe ya évêché Mobimba epai wapi na jardin kitoko tofandi mpo ya kotourne manaka na nsima na ngai awa ndako ya tata cardinal donc émission ezali ya likolo lokola baki ezala ndungana mesela be okosukisa ata kobenisa bilenge na yo wana bo babima na mboka bamoni yo lelo ndeko kinke ye wana bamosusu bakokamwa kokoma nganga nzambe bakamwa na nzela ya mwana Mama TV bongo soki onyaki olekisi kaka bobenisi yango mpenza tokoloba amen mpe esukisi manakama biso mokonzi azala na bino azala mpe na yo nzambe ya bokasi bonso atala mwana moko mingi bana ya Congo bilenge epai bazwami moto na likambo na ye akota yango moto na bosenga bwa ye nzambe ya ngolu nzambe ya mawa azangisa te kopesa libenisi oyo ekoki na mwana moko abenisa bino abenisa misala abenisa mombongo abenisa kelasi maso bino bokoluka epai na nzambe na bosembo pe na bolingi bonso apesa bino mango okombo ya tata pe ya mwana pe ya elimo santu amen. Voici notre dimension, les Congolais, voici votre agence, avec ingénieur Tonton Mwinga, 16 Philimène, papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 millimètres. 16 millimètres. 16 millimètres. 16 millimètres. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide